nazonga na ngaka jet poto pezo fu nakenda déjà poto masa na nga animateur papa soda kimanga nazonga seki naza na esprit ya musique oyo ozokanisa na nga na mwasi na poto na bana jusqu'au oyebisanga nini nga na boyi na nga bamambo wana nasengaki kaka bomengo kote na endaki esimbaki te nazongi na nga kaka baberitier na bao soki nani nalingi na nga te nga azongi na nga pale naza sire te nga nabetaka erataka te loba batike mosala mama bonga nini nabayaka boki te nabayaka eloko te nga kaka secret nga kaka mosala na mbango na création bazalaka koe baseba mosoko kitoko te yokalale junior oseyo emebidosha autoroute baseba mos. Votre chaîne internet qui vous suivez partout dans le monde avec votre humble service la Lolo de la presse. Voilà, quand vous abonnez-vous, vous serez pas des étudiants que je suis là. Pourquoi pas, je salue directement. Pourquoi pas aussi à toi Richard Ilonga, triple code difficile à déverrouiller. Adrice Chamotomètre, Beba Zibeba, Jonathan Ikongo, Babi Jonathan Ikongo, Blo à Paris, Zoya Seko, Ya Toro Mbapete. En fondation Donga Life, Babi Dieu merci Ndonga, la Diogo Nabisomoko, donc bonne chance au PC. Et voilà, aujourd'hui, nous avons invité là, donc il est comme mon invité d'honneur, Torosola Toko décortiqué par rapport à carrière nae, par rapport à vie nae, azala ki wapi, azon une orchestre nae, azon une dako, ayeko salanini. Quand moi je les salue déjà mon invité qui est là. Bonjour Kunjardo. Bonjour Lolo de la presse. Donc nabato tout bonjour émission. Bonjour, bonsoir Abino, donc voilà. Boni papa mikole belé ozaki sur la circulation depuis tokutani. Non, naza bon ngana bima soki makambo na raisonner mambo mobo il faut na sala nde boye nde na bimaka mais soki na mambo na sala te navana na ngana palais donc nde bato misusu osane lo te biso danger mais danger on to mona te o biso ndenga nde na kangi mikolo okangi na nini. Donc voilà, nous avons mambo sala te parler tout ça, na raisonner, ni na raisonner lelo. C'est un peu na bateau. Vraiment c'est un peu tout ça surpris biso nyonso to moni osusu na jet set un orchestre na biso ya papa Hervé ya Ferigo là. Oye des passages oye ko solo la to zongi mobile. O parler na ngati ngana botama wana kolawa na zwa via wa et tout ça bat bayebanga awa donc nazongi nde pale o pena pale nde bato misu balobaka o nazongi ndako tomona yo te mais o nga na kolela awa et tout ça voilà mambo awa etumba awa bamikili awa ki danger awa donc na panza vo awa donc voilà na ye pena nde pale po sani na ngeza chambre na nga pezali donc voilà papa Hervé vient na ngai yemtawa azonga bina na dagi logo te ponga uto kesa mona nga uti ko kesa mokie ya basimanda kumba mona okenda kiskoni ne sali osusu zonga po okenda ki bosali pe orchestre na bino osaki pe ba parcours na yo ya ba orchestre leka ki lokaki mais au finir quand ozonga et pas ya faire rigola obi je dis hein oleka ki osali ba parcours na yo on ne qui pas héritier boké bosali ya bino moko na baninga na yo ozongi kaka pas faire rigola vous êtes incapable ya comme en place bobande ko kende non na senga ka bomengo côté na endaki simbite na zongi na nga na ndako baboti na ngai te et pas héritier simbite ya bino mo pesi oh na bien moi na senga ki bomengo
akende kota akendaki esimbi te azongi na ndako na azonga te nazongi na ndako na ngai esimba esimbi te kobako te tuna yendaki esimbi nango te nazongi na nga pala nini esalaki olongwa epa faire egola pues ntan wana nzambe asengaki ke nazala te ntan oyo sikoyo nzambe asengi nazala donc makambo tu na vie ezalaka planifié par Dieu. Donc lokola na temps wana esengaki bongo na temps oyo mpe esengi nazala. Donc voilà. Nde bokabwanaki bosalaki ya bino nde bokendaki bosalaki mpe loo na bino mo mpe ebetaki ouais basi ya bamosoko kitoko bazalaka koe basi ya bamosoko kitoko te yokalale junior oseyo emebidosha autoroute basi ya bamos nzambe vie est dans mon bien donc voilà osko palais na oregrete siko bayana wana baeza bakoto mais totala eza te basi toza su na makambo eza ebele basoka eza banyangara eza natikelaki ndako na ngai pendant 2 semaines na ye nakuti baétoile d'araignée na coin pima natikaki na congélateur esili mbisa kokauka na mboto ya moto moko basilisi bilamba natikaki na garde-robe balati esili bongo cri ezoya na nsima wana eza mabe te nakopanza te fo jésus apesa livre soki afungoli na bandako pape Zamundel soupape les grands mécaniciens tout mi 4 lettres pouvoir de l'ouest force magnifique so bafungoli livre toyebi ndeni tokosala bafere. Ok, voilà, ça fait plaisir à Bob Menga, papa social, la présence de la dynamique, hein, les petits frères de Willy Mouchen, qui sont pendant Kabambote, il y a trop. Bon, banda qui a baninga na yosko bokata qui to bokabwani producteur azala qui te manager azala. Producteur azala qui te orchestre. Bon, moi na vie ngana raisonnaki. Moi lo mona na ye nango nde baloba mulunda wa bajina be faut kozalaka na bateau bazana mbongo. Donc biso tout wa ba piaker siko. To évoluer comment batala bo esenga foza pa ya bato ya mbongo net ba Jésus natala ikana calculo pardon na yo kufa na yo zo kak pe ya son âme mutambongo nga na ko chaka voix ya swinga clip yaka bu abimise 3000 4000 nga na régner bana ba oli ya bien nafandisi mwa ba 4 300 na ndenga pa yango nina nzambe na ngai sans effet nakupapa nakupapa vandi alobi yo osani force magnifique ba sololi na ba Zamundel na ba pouvoir de l'ouest batel babio oya kufa makende pa mtambongo yo moina ye ba cri mingi na obwaka ba vrai cri. Vous avez influencé na Charlie Pan. Olanda ki nde ye po yende azaki comme na ye awate yuzo tangela ba omona teke na oboya polémique. Côté na kendaki na liaki na bangulu na lai na bangulu na tali boyenga na lobi na zonga ndako baboti na ngai. Mabe. Voilà, na zongi na nga na ndako na ngai Charlie Paka wana vie na nga. Donc voilà. Pourquoi pozonga pas héritier ni nekimisa ko présence ya Bercy mwana wana mwana nga yebi paleo na bomba ye yo mwana neto ye mwana ya okutanga na ye babenga ye mwana ti wana lifantu na bokola ye awa na jet set pendant ba 3 à 4 ans ayebi peke na beta ye donc voilà nga su na bwaki na yo jamais robetanga. Pour Jésus à côté là est trop bato pe bayebi apesa ye ba mai mais akomaka te pouvoir de l'ouest ezosala ezotindika so nalobi manifeste baye bapesi succès donc voilà kozonga kuna pe eza nango mabe te mais natali papa na nga aza na mbongo ebele nga nakoza mwa mosala te toka pene ya voyage à Paris nde bikana yaka nazonga ndako na pour liste plus yuzo apprendre nga mnazana na ndako na biso nzambe siko voyage à Paris nga dia na Paris na 2 fois et pas ya Jésus na kenda na zonga et pas héritier pe na kenda Belgique
Oh, mais na koma déjà Belgique. C'est pourquoi maintenant nous va refouler au vent d'attendre 1 heure d'état. Au qui m'a payé dans l'aéroport. Ebité bat qui m'a dans l'aéroport bazala. Banda tongo ti toye aux avions na soir. Donc voilà. Moi sentais que orchestre héritier ba générique simba to mona ke ba cri na nga ya bien nazo bomba. Loba nanu yo moko loba. Voilà, nga na boyi na nga ba mambo na senga ika bomengo kote na indeki simba kite na zongi na nga kaka. Kote ba héritier na ba o soki nani na lingi na nga te. Nga zongi na nga palais. Palais na ngai viatique espace za munde la salle. Mais côté pour y ba animateur baza ebele ba bless créateur baza ba ninga msupe bazali et déranger nga siko soki na ozana retard nga zala numéro 9 ozana retard parce que kuti da baninga sali kaka mamo kudiantu nga cheta zwanga une fois mekanga une fois na kenda tina sala na ye ba vie bien ayebi ke o petit na ye lifanto na ye tout ça aza fier na nga. Baby qui jet set eza quoi oui ba olobela ngeli loko te bo fe yo kanzi Hervé côté la rabat kampeta te yeka musala na yo yaza na besoin bato ba obeta ba place okanga mais déjà tu bi que bless créateur pas beta déjà kangi to monyo pe yo susu o bakisa mi bongo ndaku na ngai wana ndaku na ngai chambre ngana na chambre ngana mwana vie ngana mwana Jésus mote na kenda na finga te ba o ba finga ga wana bazalaki ba paya ba ya ba futela ba lesa bango bien ba pesa bango ba kenda ba finga boyebi ba finga ye parce que so koti na réseaux sociaux tali au mona ga ke kunza doit défendre ga côté na ye animation na ye mais ba chana lo ba Jésus ba chanzo beta ba nini mais animation côté mobo yo simbate voilà njardonga na mona loko ozi ba retard ba makambo ebele pondo tamboli retard wapi retard ego ngam naza chaîne bo mona nde na kete o baninga msupe na ba Paris c'est msu baza na ba orchestre nde baza bo soin boy o mona licho te yo sengla mulai bo balata bongo oh yasa nakena babiloko mabe bayasa omona te kote wapi nazala ka propre tuna bato na émission na boyo ebite garçon propre nga kataka te n'orchestre na biso bayebi ata kote wana kota ba wata bayebi kote tout bayebi que Dieu en a vivre là vraiment à part non ba natala yi carrière nanga par rapport au vivre déjà nazalaka bien et tout ça natala yi carrière nanga mutu ayebi nga makasi a utiliser nga bite yo fo beta mopandi wana po maka to ye ya umona yeti ezate ko timbe loko mondi déjà président ya biso fali pour paper si position ya kokende déjà ba Paris banza ngo ezofunga mayopo bina diembela na kaka nazonga na kaka jet poto pezo funga kenda déjà poto masa na nga animateur papa soda kimanga nazonga c'est que naza na esprit ya musique oyo zo kanisa na nga na mwati na poto na bana jusqu'au yebsanga ni oh. Ok, voilà, ça fait plaisir à Karingola de la patronne. Donc, bah, Yassika Nino Elibiso, bah, ma Yassika, pour déjà ton côté générique, n'a pas déjà la marche. On a rep na soir, et puis que bah, monsieur ça est belé, moi, on a boire exaté, mais répétez exaté pour côté bon. Je n'ai pas fan, bah. Hello, Gwezo Sala Bango, Babunda, Kibo, Lelele, Lala, wana pas vous, mayeyo. Garçon oyo mikolo sko na ye yagola kotika ngana bondote kotika ngana movende te yagola kotika ngana bondote ale tika ngana nene nyangare lelele nyanga depose ngana nya wana babilo linga ngana nya yagola lalisa ngana nya memanga na nya depose ngana nya ba terme on tozo boya yo pozo boya ndeni nyangereza veni boyoka bien nga betaka lisolo na animation na église ya papa continue nyangara eza wana oh ekangama na bondo nani ni
Ah, ok, n'est pas ok, non. Immeuble le sacrifice na quoi sauce ya Nyangara yango. Et après sur les États-Unis avenue Nyangara. Ba comment la ba polo avenue Nyangara ya États-Unis. Na États-Unis pesa là. Ah, ba pangi États-Unis. OK, Nyangara, Nyangara. Terme moka bato ba osebela te. O bato zo boya lelo papa zana mama. Omone eza bo bana ngingi ba osilika mambolo ba. O boya na valoriser venir na bango. Po avenir ngo za na ngingi Nyangara. Nyangara. Ngana lobi ka déposer ngana nya. Bato ba zongisi kasi mabeza. Ok, merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Question nanga suka. Question nanga ya suka. Vrai chéri ya mboka. Sexy Tanya na Londres. Fiwana na ebite nzambe. Sexy Tanya na Londres. Donc voilà. Ba sexy bosé belé mais Tanya. Pe na Londres lisusu. Voilà. Oui, Bunjardo tomoni lelo fali poupa du Cap la Merveille a mimi ba musicien na YouTube qui concerne na Arena Hotel ex Bexi ba qui ko beta. Et c'est bien ndeni. Bozon di maki après fali poupa pezabi. Abeta. Combat déjà ba combattant ba salaka o ba bunda ba longola présent kala ya sika kota. Fu musique ezonga. Bango ba kendaka ba cop na bango ba kayu cop na biso eza siko musique. Donc ba fungola motema combat déjà mambutu ezobunga nango to pesa présent pétant a bagarre. Voilà. Qui après fali pour pezabi. Gloire à Dieu. Bongo yo ebite mambongo ezala bongo. Ok. Que dédicace na bato bazolanda yo. Na yebi pe jour bato bolanda pe ba pe jour ba présenter côté pour tout le monde qui on a concert il y a Saint-Valentin mais c'est comme suppose qui m'a. Non, na concert Saint-Valentin na zaki te. Nga su bazongisi ngai. Nga déjà na bandai mardi oyo. Na bandai déjà mardi wana mais tout ça mais mardi oyo pe nande loya lo ezalaki bana kupapa bakitaki bazamundel bayaki ba pouvoir de l'ouest ba solo laki ban manko kapaka ba inti ba wana ba solo laki pene ilegaki bien donc par la grâce de Dieu donc batu bazela nayebi ke kalate ba biloko ezoya premier soin ezoya na yé déjà bino bokanisa kini bokanisaki papa bosambwa takangaka mboka naza sir te nga na betaka erataka te loba batike mosala mama bonga nini na bayaka boki te na bayaka eloko te ngaka secret ngaka mosala na mbango na création activité nde vie na nga badédicace mwasi moko na boki mwasi moko na bera de presse des amunda ya dada ngwabana na boki lisusu Tchukelo Mboto bokulaka mon vieux donc bato tous les amis de Kunzardo donc madeso ba chinois donc angolano ezolo ba patugaliano rodandongala Debord Bazkapem donc voilà quoi bato tout balingaka général ya mboka merci na Sexy Tanya mwasi ya kitoko na London makambo azape na makambo. Ok, voilà, merci. Là, c'était mon pote, c'est vocal à Lolo. Abonnez-vous mon dans cette vente. Là, je salue ma maman le mignon. Accent. Ah, babi, mais je sais que mon corps, je suis Déborah Moukina. Au bout de ce qu'on a maman colonel, au poussin Kamouki. Au moins, ma poutando, il y a un peu abordable. Donc, babi, qu'on a toujours solé. Pourquoi pas à Teddy Moussouamba. Je salue Teddy Moussouamba, je mis ma voca. Olivier Voca, mon petit frère, mon yaya aussi, Joël Voca, mon papa Vincent Voca, mon très cher papa que j'aime beaucoup. Là, je m'arrête. Richard Long a triple code est difficile à déverrouiller depuis Paris. Un trick sans look, c'est-à-dire la caméra, je vois mon Lionel Abed Achou, Abed Achou, n'a vu mon code donc. Bye.